Bonjour, très cher ami de Congo Impact News. Si c'est pour la première fois, je suis Léa Duarte de la Mama Africa. Très cher ami, à travers le monde, mes amis africains, mes frères et sœurs, c'est juste pour vous montrer ces réalités. Nous sommes ici en France, dans un des hôpitaux en France. Nous les savons très bien que face à cette pandémie, comment les hôpitaux sont saturés. Mais ce qui nous a vraiment donner plus l'effort, l'énergie pour dénoncer, c'est par rapport à ce qui se passe en France. Nous sommes dans des hôpitaux. Là, nous voyons notre frère africain, Azali Bongo, à Congolais à Brazzaville. Bande Konangai, infirmière va surprendre de Konabiso Nakati à maladie, Azali Penana, à comme na pema na ya suka auto ba pensa nini, à comme na pema na ya suka. Mais va constater que bakati machine à respiration et expressement bakati yango expressement bakuti machine wana déjà ezali ya kokata me moto akufi nanu te bayimboka toyebi yango malamu lolenge bandeko mingi à travers le monde toyebi ke bazali kobela coronavirus mais ndeko na biso azali kobela coronavirus te aza na maladie mosusu azali kobela mais tellement bahôpitaux ekomi saturé mais bamindele mosusu bakomisi yango shida na bango koteka baorgane ya bayimwindo bayimboka bokomona ete na video bandeko na biso bakoloba na ki Congo biso to meki non ko expliquer bino pena malamu parce que bon babina ki Congo ya Brazzaville biso to meki ko essayer ko expliquer bino ko malamu ça fait très mal, ça nous a vraiment touché face à ce qui est aux à travers le monde to ebité mindele bakoluka nini bakoninga nini na tango pensa bato baza malamu te pandémie zeko sitsa bato bango bakomi nde koboma ko profiter na sima ya bato bazali bayebi ete ezali pandémie nde koboma bato bango bakomi nde kotala ba marché na bango ya ba vente ya ba organe bakotika bato bakufa na nko po bango bakozwa ba organe wana bakosala yango ba business na bango. Très cher ami, tous à la vigilance, très chers frères africains, congolais de Brazzaville, congolais de Kinshasa, to la miso na biso po ete pandémie oyo ko profiter na bato miso ba ko profiter na sima ya pandémie oyo pona kosala ba yimwindo mabe yango boko mona ba miso ba ko ba ete mieux ko trekola na traitement na ndako ke ko kene na hôpital kuna tango komi kuna tango mona situation ko koma de plus en plus grave. Vraiment to bendi bino matoi bo sala pe mo sala ya ko partager vidéo oyo en fait que vérité oyo est triomphé et puis bande ko so bazali ba victime ya makama ya boye ba eko rasu ko sala mate tozali na posa ya bato bakufa te tozali na posa te bakoboma na biso bandeko na biso baafricain na nko soki kokufa na maladie là c'est bon mais soki komi ya kobomaka kolongolaka baoxygène mpona koboma mpenza bandeko na biso là nous sommes contre. Je vous prie vraiment de partager afin que vérité oyo et ko tambola à travers le monde to ko ba non to dénoncer ensemble na bino to ba été non moto moindo azamo umbo te moto moindo azali nyama te ba ko bomana le lenge baningi to zali ko ba non et